esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo yango bande ko balanda émission Tolobela Mboka Congo la pesi bino mbote sika nyonso ezomi bino pe etika ete kimia nzombe tata e ingela o mabota mabino. Merci encore une fois na babonné na biso ya Océan du Congo lolenge boza ko s'abonner massivement vraiment bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka décider pe merci na bilo bato bozo zoli baku ya ko partager émission ko liker ande ko nga ekanga vraiment nzambe ya lola abate la bilo boza les États-Unis boza la France boza la Canada boza la Australie boza l'Autriche boza bongo la bamboke belé boza na Anvers bozali na Cape Town vraiment que Dieu vous bénisse partout bande quoi Turquie vraiment boza la Maroc boza ebelé l'Équateur na Congo central na Bandundu boza tellement ebelé na Mbujimai vraiment merci pambate to bandi baramoko na Mbujimai kabuya l'homme puissant wapi pai bande ko ya Mbujimai babengaki balobi en tout cas pas ezali na tous les deux kasai nzela ezali te bazali konyo koma na ndenge na kolobela bilo lelo masango ekomi na 15 000 francs na ekolo alors li kambo ya kamwena sapu bande ko balobi mamose antolanda kayo biso nyonso te tozali ko sepela en tout cas baluba o bazali ko sepela bazali na bango moke kaseloko eko boma pona nini balingi ko pesa ya biso ndeko tolite makambo mazali mayike awa ndenge to koloba boye tokotanga Maiwana est-ce que Félix akokatisaka est-ce que Félix akoya mais bandeko peza babeta kimbela bandeko monoko yanga kasi maloba ya bino na komisi Félix Luka solution ou loba bosolo ekozala malamu na ebisaki bango soki pe bakolinga baleka l'émission ekozala malamu po ba étaler vérité pambate monoko yanga kasi maloba ya yanga ite ya bandeko oyo babengaki baliko nyoko balobi likambo ya kamwena sapo suki boni kamwena sapu balobi tunela biso kamwena sapu chilombo kamwena sapu tokomi nango wapi bandeko bako belela baboma bakata baviola tikido lelo pasi ezali kasi Shadari azali nabomoy. Merci encore une fois à l'équipe Penza d'Acosta Mondele El Camp pour notre coordonnateur. Dieu ne m'a jamais tokozala na makambo sombele suka bisanga bandeko langa to ebite bo vérifier pambate moi masolo ekozala ya bandeko kasi tokotia yango po ete toyoka na bilo makambo azali kasi na lobalango mai matel le 30 juin bandeko mboke ekokufa Océan akobelela mboke ekokufa Océan koloba pambate ngai na yo tozali na droit ya kozala indépendant tozwa lipanda la biso économique tozwa lipanda la biso ya politiko kasi bandeko bangai économie ya ba congolais esimbami epa ya banani politique ya ba congolais et aller gérer et pas ya banane. Il semblerait na kofuyaka yango na kobisa so Guy Lumumba o le kala na kofuye mikanda oyo ba kolo ba biso ba signa on dirait zalaki ya plaja on dirait ba pesa bango lo boko moko ya mabe po ba ye bandenge ni akoya ko boto la biso na mikolo mizali ko ya talatine etumba ya ba congolais bolandanga na bokebe ezali chaîne na bino ya libération ezali wapi pa o tozali ko éveiller conscience tozali ko analyser ensemble bandeko langa longwana na distraction yoka makambo ekolo wayo yoka mobundela ye ekolo Congo nini azali ko yebisa yo poto yeba tina ya bitumba la biso ta musoko lo boseya za ko boya 2023 ça la problème po ba misusu balingaka ko bongo la biso makanisi dalida balingaka ko bongo la biso makanisi o kolambela biso moteke kasi kozala distraité poto muso bakoyi ko tie eloko ya mabe makambo mazali maike bandeko bangai ba belge basalaka jeu tango bamoni ete pression ndenge biso to ko tia lelo c'est de la presse l'équipe technique là na ba congomani to ko tia pression bamoni ete lo lenge lubele ko ya volcan e ko sala musala ngo bandima ki ete bavanda bavandio boko yoka chombe atelemi Lumumba Jonathan Lotake Tumbaye Kasavubu atelemaki bato bazalaki baike baye kokomela biso lipanda wana tango la monaka kombo wane mataka ngai na kanisaka libotela ye Bolikango wana moni bongo bebe Bolikango mbote na yo bisika oyo zali bandeko na ngai bango iso bazalaki Bolikango na chombe basangani moto moko Lumumba
Lumumba na Kasavubu basangani po tozwa lipanda indépendance chacha tozuiye okipwanza chacha tubakidi na table ronde chacha baganye o olipanda chacha tubakidi eloko wana balingi koboma kimpwanza ba Belge na kobelela bolandela mikanda ya Congo, le pays est en danger. Ba Belge bali bato mabe botuna ke tuluku ya mboka lokola Belge ekanga baka liboke boti lelo mokonzi akate bundala ka ba flamala ba walo soki badiri bayoka la te bango wala bake ko chango capitale Europe. Est-ce que boyebaka pourquoi bacha Belgique capitale Europe bande kolangai tina boyango bangoyo tokolobo tokobelela po ete tosangana liboke moko bandeko ba Belge bali na complot contre la République démocratique du Congo yango bo monaka mwana mobali wana alobi ete roi alobi la ko senga bango bolimbisi te malgré tout la boma la tokata maboko ayebi place ni ya vandeli ayebi nanya kekameli ye ayebi akovimba bongo mama ajawa assalamu alaikum na ba musulman ngani te babe ifoku yo moto mama ajaye totoite okaka boninga bowebo nyango we nyango congolais to komi nesika bolanda ba belge ba kovimba ba kodondwa pona nini basangana bapesi bango capitale Europe ba livrer Congo potozonga la boumbu les Rwandais bazali kamususu mais tala mama ya likambo ezande la Belgique bango ba na dossier à Congo bango batu ba colonisaka Congo bango nde batu ba ko pesa maboko Rwanda etelema bamboka misusu ya pona nini pamba te balingi bazongisa biso la deuxième colonie balingi ba effacer le 30 juin ndeko yebisa ndeko no le 30 juin Belge attention roi belge la mettre en garde keba Belgique keba mandoki sikoto ko talisa bilo bo keba Congo biso to ba umbula bilo te boko zo biso so la bo umbu te biso to ba nyama la bilo te po sakala mboka la biso attention bo comploter loi Lumumba bon comploter kaka bino ti vouloir qui mbanga ke ko c'est toujours vous les Belges parce que vous avez peur bande kolanga ba Belge nde bazali na sommet na centre il y a destruction à la République démocratique du Congo nazo démontrer bino pourquoi ce sont des Belges nazo démontrer bino soki peut que plus loin tango bokolanda makambo elobami awa bande kolanga bino to bosaka ba recherche bosala. Ils veulent faire un jeu là, l'indépendance de biso. Parce que bayebi ke bako bimise la biso la liboko boko boy ya bandoki. Balaxi bilo ke o bilo boso ke saka indépendance. Attention na li tu to sala ki. Attention peuple congolais fungola matoi na Hollanda makambo la zoyebisa yo. Ba patriarche va kufaki pambate, c'est très dangereux la mboka moko bazo manipuler ngo boy. Le Belge ne veut plus que biso to fêtera le 30 juin. Yango bomoni bazo linga ko soutenir Félix. Comme Félix ne connaît rien, Aza produit la bango, fabriqué par bango, batindi pour la destruction de la comme ça le mission écoute kokota par Vital Kamerhe, ou batinda qui a détruit Mboka la biso. Alors Félix accepte là parce qu'il connaît rien. Baza combattre parce qu'il y a des journalistes belges qui ont démontré que Félix n'a pas étudié la Belgique. Et puis ils ont posé ma question si Félix a tangaki aza la collecte. Bokolandaro a. Eza biloko bia lelote, mais na bokundo li océan de la presse congolaise, na koluka la lobaki la kosala mosala kokolo la bourati que la kinga, béché fouillé ne laisser ni place que la mer repasse pour mon pays. Pas pour le pouvoir, pour toi et moi. Et biso nyonso tozo bon somi motolo sali ya moteke la ndenge sengeli tombela kasusu tite o baninga bamenga ka chat et pas la mse zakate boko ka mona mse tele azo mela chat ya biso ko tula chani e aliti déjeuner on zakate pas la biso et kufa et comme un coup une flamme on ne peut pas vivre comme ça matière première wa neto comme kamnyoso maintenant bazo sala nini bomona ki la période ya Kabila ko kendela basuka wana. Et comme il est 30 juin, na kela ngo Lubumbashi puis et Salamité.
Le 30 juin, Mobutu Djendeta Lotaki Tumba, ah, na ebité, ce qui cordon, à cause de la possibilité, quand tu as défilé mouké, à l'ouké, la psata d'internet, à tia, l'émission, dès que les bonbons, la batubande, qu'on défilé, tontonto, ba soda, ba biso, ba kokende, ba mibali, ba kati saluti, le 30 juin, ba soda, nyoso ya sika, kolia soso, et elle fait tuer l'équipe bonane, et elle fait tuer l'équipe Noëli, et elle fait tuer l'équipe, ba fait nyoso pour être mokoloana, et tumba, et kufa bato. Toko kele ko l'émission la martyr bota nanini na 4 janvier bota la place de l'indépendance ndenge ni nezali o ba bengi lelo imka abandonné de toutes pièces salité mais dio donc balingite histoire ya Congo et beta makitoko OK place wana eza place symbolique eza place esengeli ba bongisa yango place eza la bana bakendaka kotanga ka classe place eza la bakombo ya bakasavubu bakombo ya balumumba bakombo ya ba patriarche nyonso e koma mabisika wala ndenge babebisa place des artistes. Il faut tozongisa mboka na biso na lolenge ya malamu. Alors bakabi pas Félix. Balobi toi qui connais rien. Na libumu na yo ndeto lingi sikoyo tozongisa Kongo la boumbu yo lia tokola mela ndenge na utukola tsabilo na émission précédente o bomoni ete bato bakomi ba masaro ko bwaka mbongo yembelanga betelanga guitare nga na kobina na ndako la zuyo fele ne loko la tangate na likambo na yebite nga chekulaire ce n'est pas moi boko kaba secret tango na beza chaîne Libération bande kolanga balobi le 30 juillet à la Kaisouté na ko rappeler bino avant ba lever Kabuya tolinga to sala ngo le 30 juin balobi le 30 juin ko sala matin te ko sala ngo na juillet le 27 si je me trompe pas. Pourquoi? Parce que Kasongo sopa ki ba soda biti ya Félix Koko sabisa lobi le col est tombé le 29 moyen to sala yango te et le col est tombé le 30 ezalaka dimanche moyen to sala yango te et c'est tout ça le 29. Batu balingi bandi le 29 biso to telemina ko ganga le 29 ezalaka te le 30 bien le 30. Alors bien tombé dimanche OK dimanche mokolo malam. Et loko moko salamate ba pekisa ba activité. Or ezalaki mission ya ba Belge. Koto ba Rwandais ba kota, lokolo ba si bazwa place à Koboma. Covid disait fabriqué pour tuer les Congolais. Mais Dieu a détourné ça. Pour mon ngolo le beta boy. Ezalaki plan ya ko tuer ka ba Congolais. On a appelé Félix que matière est parce que nous voulons exterminer le peuple congolais pour pas bounder la terre. Basana mission quoi faiblir bana biso ya mibali ya basi yango boni opération kanga bango tina bango baza ba soldats pour chasser leurs propres frères. Kanga bango melisa bango bomber pour déstabiliser. Bala la biso pour ba bunda te. Yango zomona a complicité la bikolo la nyoso omoni ba loto ezongi makasi bomoni otozo kele to kele poto sala ben non c'est pour comme ma biso na boumbu balongo la kabiso po basangisa biso mboka mikanda ezali planingo nyoso la zoye bisabino ezali alors Kabuya l'homme puissant complicité dans notre corps de la terre d'Acosta Mondiale et El Campo Dieu ne m'a jamais n'a pas peut directeur recherche stratégique binomoko boyoka nini mabomba mina Congo makambo boko yoka bo bwaka yango lokola papier te bo négliger te kasi tala tango ko kota zongo oko kitisanyei otala kapo zuma yo sopi to ya kobendo bimi obendi pe o pepoli papier mouchoir biso auto sukolaka to pangusi pe to sukoli okoyoka nkelete boni na makambo ba ko yebiso ya bosembo yoko makabo zoba okomaka ya ko déstabiliser auto sito lembi makambo histoire fait vivre parce que sans l'histoire oko combattre ndenge ni okoyoka kanda ndenge nini tolanda biso le bokebi ngape na kolanda la bino lolenge moko nini masalami pe boni etumba oyo pe boyoka ba vérité et bongo nzambe ya lola akozala toyoka lanu nini ekoloba makuna allo ouais mon frère Mpasi et là tout ça là c'est la chose qui nga lingate tu pars sur un truc pour nous ça démonstration comme sur au clore débat. Moi je n'ai jamais dit, moi je n'ai pas une obsession à Fachi. Peut-être que Yum toi a obsession à Fachi. Moi je n'ai pas obsession à Fachi. Je le connais personnellement. Naïbiye. Donc c'est pas l'ikamo yasika. To kota na bamakamu sute pona ozonga. Naïbisa yo cop abando sala awa. Au-delà ya bamakamu wana bando sala kula. Na masa na eba dibanga na oncle na yemo avanda na Toulon. Benga balingate aoyeba oncle na yewana.
cop na bando sala ngona makambo bilo bo lukele ya ba diplôme ya ba classe eza makambo na ngote etant bo lo babongo bo senga biso ba preuve bino bolinga photo ela bino ba kombo ya batu makamso ebele bele na ozonga suna pesa bino élément muso bo ebite omoni makambo fachi o na public na beaucoup de retenir eza question d'éducation au biso stozwa et na makambo ya débat public mais est-ce que boyebi que maman Marthe ana bana mibale abotaka avant bala Tshisekedi ya liboso komone Claude avant d'ara na London ya mibale komone Kati avant d'ara na Ucle. Qu'est-ce que ça a à voir dans le débat public? Ce que ça a à voir, c'est que Batouana Banozala Awa, Claude, grand frère et Félix, na côté à maman Marthe, Aza gardien pénitentiaire en fait. Moussala Sala Yangwana. Les gars reconnus au niveau de la Belgique comme les qui a Félix ou a Tena Café na Matongi. Ce ne sont pas des gens riches. Du jour au lendemain, Tshisekedi a Koufi, bon, tout le monde m'a moko basombi, wana msa sominda kuna Ucle, msa sominda kuna London. Et qu'on posait une question, il y a 6-7 mois, on a ça même une émission sur ça. Officiellement, Peter Kazadialeka a aussi une cotisation parce que vous avez un bon congrès, vous avez un congrès dans Lupango. Sans urne, sans bulletin de vote pour Mbongo Yate. Félix a comment on comment on louer jet, a comment on voyager dans la première classe, la délégation, la jeep, a comment on a jet, nini, jeep, a comment on a l'arme, donc tout la question. Lorsqu'on pose cette question-là, tous les tribalistes, haineux, que tu l'as été, tous les contre non, mon cher, le Congo, c'est un pays qui nous appartient tous. Na Félix comme na Yonanga. Donc on ne peut pas au nom d'une certaine famille que ça makamanga ça la démonstration dans la claire. Dans le bas qui Tshisekedi va passer doctorat en droit et ça titre à CIA. Dans ça la démonstration nango publiquement premier docteur en droit sans thèse, ils avaient le quota, c'était une couverture pour permettre à infiltrer ba institution. Et ça makamangwa ndaté c'est Teddy qui part. Bozana Kinshasa, maman c'est belé bana Kinshasa, maman c'est belé babima na faculté à droit pour que nous vérifions. Comment ça se fait que Tshisekedi en 1961 docteur en droit pendant qu'il faculté à droit en 1958? En 1958, les Congolais n'avaient pas droit parce que tous avaient colonie. Le premier Congolais dans la faculté à droit s'inscrit en 1960. Dans une seule année, comment on va payer doctorat? Et ceux qui ont la faculté polytechnique, ils ont même année va payer Bisengimana. Comment Tshisekedi na Bisengimana et qu'on s'est rencontré dans l'histoire de Yamarama Mobutu pour noyauté Mobutu. Il y a des choses où ils sont tellement évidentes, il suffit juste dans bon sens. Si vous avez un livre Tshisekedi à comment, tout débat Tshisekedi à même sur le plan juridique, mon frère, je suis preneur. Moutounio sur la profession a bêtement du solo côtoana. Tout cela a au moins Sekabou parle makamba câble courant iba qui pourquoi? Parce que à l'école ista. Moutounio so quelque part a bêta profession Mboula auto expliquer biso makamba na auto mekanta la compte ya nini ba parfait à compte sur ya shada et sur nini pour nous vérifier pourquoi parce que ils a domaine les informatiques voilà ils a makamba non ça. Comment c'est un docteur de droit, en droit sur une boye? Tout ce qu'on n'est jamais dans un grand débat juridique, un grand principe et tout ça. C'est que le vieux a fait. Il avait un charisme, il ignorant. Mais cela ne veut pas dire que Toko Lobana était. Surtout comme on a laissé, on passe au Lobana des fois. Il faut respecter les morts. Il y a tant de critiques à Mobutu. Mobutu Aïba, Mobutu Aza vivant. Lobina ni Chiswa Kalbe Makamba, Bakolobana Félix, c'était parce qu'il a parent. Tant au fin à Kabila a parenté. Yo quand il va si fa on a bana Kabila ba c'est la lettre ba que Kabila fa dégager. Botika aux en a des poids des mesures mon frère. Tous en a sens normal. Chose à homme public ba ko critiquer. Macron coûte Macron. Ba finga kae ba fingi moi si na maman koko ma me belé. Point ya ko lo baté ki woni za makamba vie privée. Il nous ça la vie privée na makamba public. Tant Félix Abano ça ba cop na awa, ça la na centre ya tri à Bruxelles 5. On dit centre ya tri musala ba sala. C'est-à-dire les lettres sont aux Kabola par rapport à code postal. Moussala Sala Yangwa. Asala Yemota, Asala Nabatu, Asala na GLS. Il y a des choses que vous avez pour l'ambassadité. Ne dites pas quelle est l'influence à Zanango. Bakamba Nyamulenge, Sekabou, infiltra biso, Sekabou, infiltra biso. Belge, bien. Point balobate qui c'est comme Congolais Kokotate. Yosa mieux outillé que les Belges pour la makamba ya ba origine ya ba nationalité tout ça autant ba livre ba chercheur le quoi ba Turner ba Miles sur makamba Congo mon frère prenez le temps soit recul il faut pas que kota na kati ya sentiment ya makambo bandulata ou no soit quoi moi mutanzela
Yo na ba père on a ba télé na ba sans état manga na 12e ribo commune mon frère. Toi tu devais éclairer les débats et bon arrêter le quoi chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, oui ça va tout élevons les débats. C'est comme si bino bo beta masolo ya ba planète, bo beta mamba il y a ba ufologie, biso do beta no makambeza ngati. Na débat ngo bo élevaka. Quel est le discours que vous portez? Félix ça sali plus de 5 meetings. Bo bisa ngai loko ya sika obino bo apprendre pas nae. Avec ou sans machine, ils makamba kleboa. Ça, ce sont des bablos au mot primaire. Banani ba tekela biso makambo qui imiter à opposition. Ba vidéo à Félix na olo ba makambo lelo Jean-Pierre Koumi Mutumabe, Katumbi Koumi Mutumabe. Est-ce que yo yebi que Félix a eu une interdiction aux États-Unis pendant 5 ans mutalongo lengo za Katumbi? Mon frère, il y a beaucoup de choses yebi te komi tuna pourquoi ba pesa ka interdiction aux États-Unis. Yo za mutayi de pesa aller chercher, non peso belément. Ma comme ça, tolo bangote parce que toi on a quelque chose contre eux. Bon, à que nous bois na poto bois du terrain, mon frère. Moi, na Congo profond, peut-être plus que yo. Oui, pas information bien na tobi mais ça bat de la biso ngba na ba beni na ba ruchu. Bambo comme ça Congo nga na bien ngote. Mutalanda ka okara bon internet, moi atinde le dossier mon beaucoup vérifier au mon yango. Yaya, moi j'ai eu l'honneur et na koko beta tolo. J'en termine là. J'ai eu l'honneur na Belgique ya okutana Pierre Armel. Ancien premier ministre belge, secrétaire général, il y a table ronde de PSAB sur indépendance. Et c'est mon moutoua na mouta fongola moutou nanga. Babelo moussou no boye bien mouté. Si on a dit que document où il y a indépendance, où il y a Congo, c'est un faux. Auto signa, où balumou ba télé les infos on dit mango. Non bimisa livre mon ko ebimana mois février. Titre na ngoza égrégore. Vous allez comprendre Makam Bébélé, mon cher. On n'a plus le temps à Bablo a Toye Bani, Makamamaye, les Makambabo Tamanango, ou façonner en un parcours. Entre Bisso Bamassa, on ne va pas insulter les gens, mais Toye Bani. Entre nous, on sait qui est capable de faire quoi. C'est pas parce qu'on est amis qu'on ne peut pas se dire, bah, vérité, entre 4 yeux. Les dire, ils ont insulté Batouté. Félix n'est pas reconnu comme étant Moutoya Maïle, nulle part. Si vous avez une classe, vous avez une démonstration, une promotion, tout ça, c'est très simple. On a vérifié que vous avez Olivier Kamita, tout mais tu as vu que vous avez Ishek, Jean-Pierre Bemba, ça n'a pas de na passage na bango ezali ba place batanga ngande ni toso wana totanga na sente yo yebisanga camarade ya watanga na Félix ni na Erazwa diplôme ni na ICC nga bano tanga ye moko na Ishek azata na master moko te batanga na ye oyebi combien de Congolais batanga na école wana. Comment il y a représenté biso mutu monte to mutu mora bima ye mol ba que non mamba Félix Botika oh non na droit ezalaka la charge de la preuve ni à l'accusateur mon cher ça c'est au tribunal. N'importe lorsque la presse vous accuse, il faut ça la transparence. Tant babeta makamba benala, ça là embombi na France. On n'a pas demandé ba qui na tribunal. Bozo la démocratie état de droit mais ba principe non boli ko appliquer. Vous voulez que personne ne puisse parler de Félix. Toti kaya comme non président après tu as raisonné si mon frère c'est quelle logique ça? Il faut arrêter avec ces genres de discours, ces genres de complexes. Vie Félix a mené les lois, ça ne se justifie en rien. Ndekwana a sala 3 fois na vie nae. C'est vie nae zali yem ta publié au ngate a sala 3 fois. D'où proviennent ba millions au yazana oui ça n'a que IDPS basa cotisation passe. Combien de fois ces 5 dernières années yo personnellement tu as contribué à IDPS? Tshisekedi est mort pauvre. Matanga Tshisekedi na Bruxelles nous savons qui a payé. Ozolo balio makamba ba lobby ba belge ba financier belge et tout ça mon frère. Toi tu as des preuves de tout ça. Pour aniso ya biso au sengi preuve so ibino bona preuve. Quelle est la preuve que yo brandi biso ya lobby financier mte ça makambo? Mais encore plus loin. Tant que Katumbi bande ko arroser IDPS, ça faut foutre la Félix ba billet ba séjour ba otambola ba Peter Kazadi ba Kabuya et tout ça azaki mutu mabete. Lelo parce que baza suna kamota komi mutu mabe. Kamere mutakomi mutu malam pona bino. Mon frère vous déraisonnez totalement. Vraiment bande konangai na banzi ete bolandi totika kipo ete boyoka mongongo wane ya lingaite ndeko ako loba ko vibrer po ki kandela batu mususu bolandi makamba nkondo Tshisekedi ya mulumba personnel bolandi mama Marthe bolandi ba vérité on a ko tsengo unique ma pona yo congolais oyeba histoire na yo ma beti na suka lobi tango bosusu bo vérifier makambo la otiko yebisa biloke
indépendance na biso mukanda ba pesa ba Lumumba et ko ekozala mukanda ya mabe. C'est très dangereux. Yango to moni indépendance na biso ba ko bomba le 30 juin. Alors yo peuple congolais tango yo ki boyela komi na ngala suka. Esengeli to sana onini. Ngai na yo to telema. To boya 2023 le pays est parti. Danger les soutiens si pays ba belge derrière assassinat dehors ba tuerie derrière ba kamle so bozo sala. Alors bande kolanga. Le 28, on profite de l'occasion tout. Nous n'avons pas besoin de côté de la cabote entre eux qui bakambo to vendre c'est camion c'est les Congo ko le belange le côté. Non. Kunyo sonne tumba et ça possible beta ngo soko ngolonga. Et là kunyo so ba ozala ngo bakasi sala pour les tumba la yo. Congo ezamboka la biso. Élection 2023 à la place la biloko biloboyoki. Toza la carte occupation. Il faut biso soko ba résistant. To bunda nanu tangu toko bunda to silisi à ce moment là banguna nyoso ba kei to zongisi ba belge bato ba français ba américain ba anglais ba tout to zongi yango to lobi si il faut négocier avec des démons comme Mobutu avait dit to kosala yango poto za la malam. On ne peut pas laisser notre pays na ba criminalité à boy na ba honte trahison à boy bande konanga o azala matoya koyoka pe motema ya kolinga Congo soka lobi je suis fier d'être congolais hein ndenge to yembaka nous sommes fiers d'être zaïrois et nous sommes fiers d'être militants engagés dans la révolution donc biso tozaka fier yango moy na sala ka musala o na lignée ya Bangkok na lignée ya bakambia ye kolo Congo o amibite o abasasente o balobaki to bunda etumba pone kolo wa biso nzambe azana bino matondo e ingela bipai biso bozali ba oyangai on est toujours ensemble Désiré Botuna na Autriche na mama da bosali soso niki bakadaki na Autriche ratakate Désiré Botuna na Australie na mama Elisabeth na Australie bino wana toali na bino bobo sanate matanga exaucé bobo sanate merci la ndeko oyo osala ki geste la yo merci na yo pe papa na osala ki geste Désiré Botuna la cause la bino lik o comment na on te sala sin devini ne komelio ba mama Célestine kola la théorie les mosana yo ba ndeko nazali kosenga bosala tokende tokunda tozongela Tobunda katende ko mususa na malili et ko sala passe pour les Tumba ya Congo. Merci l'équipe technique wala moni bon kabu ya l'homme puissant na sima ya Cameroun ne change pas l'équipe qui gagne notre corps de la terre d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne jamais Pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi Parabe Miso Babiso et mon ami de tous les temps Dieu no soit et Dalida Bayoko cuisinière Nabiso frère Manzamba Pambola yo molimo babe côté la hote batube basomba yo te mi bomba makamalamu pe moto o azali kolata sanga ndenge boko mona bozali bongo Mama Africa yo pe ozo sepela mikolo na ba robe na kolata et alina motongi monene Mama Africa préjute Mama Africa alobi yaka boya na télé na yazo tonga kitoko tinda ba maputa to misolo océan kotongela o okobima lokolo océan merci na Anita Babé pozo monaka Babé partout vous êtes les Congolais vive la République démocratique du Congo vive CCDP Odombo vive bande kolanga ba pour amenta Angola no bondia botard de bonheur tina RMC ko komela bino mamour d'Angola la mokita ina Florence Matondo Mido et pourquoi pas Florence Matondo Mido ingeta li passe langa ino CNT live to bunda pour la libérer Congo ce qui est soyez te to okutana bye.